Takinga ke ake mokendo koduka mwasi wana biloko wana ya tango wana c'est force mizoto partout même succès mizoto nga même bar toki nango ba ba nkabana liyo tonga même danse nga même koluka na musique bozi boziana grand-père bozi boziana aki musicien na nga na mizoto nazo bango akosoka kolanda émission akoyoka Benzo Gambomi matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemezate moi misale monani ninga kolobezati uti musika esasal tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Salut à tous nos chers abonnés de la chaîne Yabiso Podcast TV. Quand on a mis ça, que TV moko bate belle. Et je sais bien que boza est belé devant ma poste télévision na bino ou bozola nda édition na biso ya mokola lelo. En tout cas, ne zappez pas rester branchés pour na koyeba surprise ni na meme bino na tongwa lelo na meme bino vraiment un grand artiste comédien au boye baka kalape boyebi. En tout cas, ça fait un bout de temps to bande suko yo kayete comme na yete mais lelo bo découvrir déjà tout de suite boyeba ezaki nini pour ameka ko bunga mukie et puis boyeba ba o etikali simana ngwana na ko kota bongo te sans que na pesa mbote nanga et pas ya mon boss live na pesio ba salutation belé pourquoi pas à monsieur Yannick Malunda make je les salue à passant et maman Laura Chou moi so misana ko matavion le quoi mutazo kendenjili qui m'bonse que Massina oui c'est bien moi votre humble servante Prudence Ngimbe la petite aux yeux bleus à la taille acceptable autrement dit original et on a non singa na Montréal a fondé la biso plateau pour que bon mon surprise y aller invité na biso. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa Takinga boni. Oui bien. En tout cas, c'est fait un bout de temps. Tout le monde est sous comme on yoté et tu es habité ça qui n'est. Balina biso ya biso podcast TV basa pour ça ba yeba moké. Ba yo kaka papa Takinga. Vrai nom na yo penza ezala nani. Bon, vrai nom na nga ezali famille. F-A-M-I. Oui. Famille, c'est mon nom. Oui. Et puis famille Takinga. Oui. Voilà vraiment mon vrai nom. Famille Takinga, donc famille Takinga. Ouais. Famille Takinga, c'est-à-dire donc ils ont combo to famille à famille. Famille comment na ngapena ba botanga ipena. Bana na botami na okola comment benga ba parents na famille comment na ngai non na ngapena famille. OK, merci beaucoup papa Takinga. Ça fait un bout de temps comment on a sorti. Et mais comme qui ko betre solo likanisi au sala théâtre parce que yoza icône na kati ya monde théâtral et mais comme ki ko betela ba fan na biso pe bala émission sur ya biso podcast TV parcours na yo likanisi au sala théâtre et utaki wapi et bandaki ndenge ni pesa ki na nini. Bon d'abord il y a deux questions sur la télé autour ningai d'abord na bunga et puis la bandenge ndenge. Oui. Bon ko bunga c'est dit na déplacer qui na kitaki pays na kina ko s'installer mu kena Angola. Oui. Pour la kolukaka quoi. Oui. Bon, c'est vrai ça qui t'a mort côté yo. Et puis moi makamsu na comment ça là oyo ko permettre ngai d'accord ko se positionner. Moni parce que sur la tikala ikakawa peut-être ngaza la bien tiens. Non, likanisi ko sala théâtre parce que yoza icône na monde théâtre. Bon, likanisa ko sala théâtre, ya ko sala théâtre na style yanga. Oui. Parce qu'il faut na préciser bena. Oui. On a sala style mususu nga sala opérette. L'opérette oui. Théâtre, danser et chanter. Oui. Et parler. Donc, les cantiques, c'est comment? On a d'abord un musicien. Oui. Dans un musicien. Musicien orchestre nini? Minzoto wela. Ok. Na beti na minzoto wela. Ok. Na beti na bambula ya Papa Noël. Oui. Na beti na continental na ba vie Joski. Ok. To beti pa Papa Noël na ba Madilu pour na citer ba kombo yeba. Oui. On a aussi la musique pop.
malheureusement soki na guitare na ngai meka mwa biloko moke na osala mais nayebaki te ke eza ndenge ni mais na minzoto wela bozalaki na banani na minzoto wela oui na musique bon toyenge nazona baki chaku mama auta minzoto wela Burkina Faso mboka liya soliste wana minzoto wela shiro bakoki mpe kokende auta minzoto wela wafakende zaiko gaue Sorozo ya Magic System auta minzoto wela Malembe Chan auta minzoto wela El Joe elle a comme un grand Zaiko auta minzoto wela Elvis Kukwa coopérateur empire bakuba auta minzoto wela ba musicien bele auta minzoto wela pour ne citer que bawana okolimbisa ngai soki nabosani bamisusu peut-être bango bamiyebi mais tilike ngai nakosala musique pop musique de jazz yango nabetiki na baorchestre mpo nasala tipiki te alors ndenge nakosala wana nakozala timi ya kotala bafilme so atala bafilme na batéâtre surtout ya bamaboke bavie maboke ngalema na bamama impala et les autres nayaki mwana moke na otala bango après nango nakokola nakomi fanatique ya kotalaka groupe salon alors nasinspire na groupe salongo epesi ngai goût ya luka kosala mais ndenge nasala autrement natali ke nasalaka danse nasalaka musique nakoti na théâtre mais ngai na sio na bino nasikaki nalobaka emanda koyemba donc goût na ngai eyaki ndenge wana donc naseki eloko yango par hasard ntango nameki namoni mpe na danse mo nasalaka ya kaneton à l'aise ntango nasali nyonso esimbi ale je suis parti de là ezalaki na nini ezalaki na théâtre mpenza ebandaki na nini ngai mpona nabima mpena na théâtre na 80 ouais la musique avant 80 mais théâtre na 80 merci beaucoup alors bete biso na parcours noyo ndenge bandaki nati ndenge komaki okende bangola ndenge ezalaki meka na kobetela biso lisolo wana parcours ni musical théâtral parcours no théâtral nayebisi yo bien ke ebandi na minzoto wela na ba 80 deya tobimi tosali succès après succès wana oyebi bato batravaille nanga badanga bamurumba babulanga ndo bangadiadia masiatula bamangwau bambale sombo bakabamba masasi batito tous ces gens-là. Mais tant que ça, les moments va succès, après un moment, jalousie au côté de la carte à Minjoto. Jalousie pourquoi? Parce que l'idée de Zara Moko. Donc on a dit mener, là on mène, bamsou a zéro jalousie. Alors moi jalousie au côté qui, parce que moi le grand problème. Mon but a pessimé cette occasion, là qu'il ne brise que son instrument. Là qu'il a son instrument na yéna. Mais baninga baso monanga kamabe alors ndenge baso komona ngai etindi ke baba nako au lieu de beta tout bana ko progresser artistiquement to komi ko progresser na ba parquet ba ofunda na parquet na ba tribunal na ba conseil na ba kati ya minzoto pona nini il paraît seulement na somme na salle de détournement et ya nani mbongo ya nani parce que na zogata un frontier na président Mobutu. C'est vrai. Alors bika na yo kende makamno so ça ma partie ambassade. Na kei kuna na ambassade basali tout na kena Aero Musique na Bruxelles na sombe instrument ba en fait on a récupéré ben instrument et on avion. Quand on a yaki instrument qui nzema on ngati. Ngai na yelo bon instrument qui ba ninga bia a détourner ponini na sombe mo akar na ngai. Ba bia et comme un problème. Mais na seul effort, un semestre qui détourné. Na
ancien chef Nabiso. Père Bifalo, il y a un conseil spécial à la Mobutu, mais c'est 7 ans. Ok. Il y a un qui va dévier instrument. Il y a un aéroport qui est instrument. Instrument monanité et qui ngambo il y a le Mobutu a sombé le monde. Alors tant que dévier on a mon yangoté. Mais après il y a des recherches on a bengi na Bruxelles, na bengi na ambassade na kasi soki abibo azolanda koyoka. Na bengi ki abibo na ambassade na bengi vie kimbonge, kibonge na bengi vie kimbundu. Bato ambassade ne ba fungolinga na tala na epa ya 7. Occasion moi robete pas président monte robete na instrument ya pola. Oui. A fâché ba benga bi wapi instrument na sombaki. Na bi sie makamndenge leki. Oui. Nga benga ki 7 yane a tourné 7 abi non père abi non pas question de père Bifalo lobi na tongo na mon na instrument. Nde lobi na tongo na kena toke nzoke babombaki on a ferme ya 7 na Kinkole na Etral ben c'est bon moi na po ba remettre on a père Bifalo on ba po na biso na père Bifalo to kabwani oui on ba remettre na biso alinga remettre on a père Bifalo ah tant que qu'on a battu combien de colis à 39 colis les montants on a payé montant couleur on a payé couleur bandi ne se tue dans un instrument malgré un instrument bandi ba kumisinga mais bazaka ajalo ok et tu dis que tout kabwana na c'est bon comme on a dit ce qui te panzani songa na longo groupe kufa oh yonani na wala ba bazo kango ba vivant oui tant peut te parler na benen na rappel ba to panzani mais nous te fait disparaître. Ok, si quand on vous panzani bon yo ke osali groupe na yo to neni bi ok vandi na yo bi voyager on décide que voyager tant te parler to panzani ngala côté na kendeki quelques batu bayoki ke takinga comme na kwa mokazoli kwa monter groupe de l'artiste bayaki de place na zo ki Tito. Ok. Place na zo ki di Salangomba. Ok. Na zo bazale na zo belema msusu. Même Mukwata. Oui. Auti pa nanga. Oui. Place na zo ki bango na monter so groupe nanga. Oui. Groupe nanga na monter ki et puis si c'est bon et bandi ko ya malembe sikoyo nazomona que sans producteur, sans manager, sans quoi, sans soutien, on travaille en vain. Oui. Alors, on a qui n'a sponsorisé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? À Kangola. Ok. À Kangola, tu es artiste, tu es à Kangola. Kuna ngwana beti ba match ndenge nanga nazuma moyen nazomina continuer kuna pe na monter groupe amoni tata na mukande ya otoro sane théâtre opesanga mibio ko bakundanga libulu moko na ye yende na tiki groupe maboko ne ya skona ngola poto se retrouver na ye kuna to monter groupe bon na ye ko zonga wa na kuti baninga musu basali pe groupe na ba minzoto wela ya bango na kwa moko toujours minzoto wela oui ngape na sali yanga mais qui dit minzoto wela voit d'abord takinga oui soka bango kuna basali groupe qui dit bango oui ba omona bosonani vide mais minzoto wela panga na ali c'est ça le vrai minzoto wela donc l'occasion qu'on peut ça l'occasion mususu kozala na expliquer création ndenge na soko mipenga ngai na za force ya minzoto wela ok donc ngai na ali force ya minzoto partout minzoto même succès minzoto nga oui même bar to ngina ngo ba nkabana liyo to nga oui même danse nga même koluka kosala biloko tout presque comme la salle. Ok. Mais jalousie na mona ifanya longo. Wana raté na ba poison na ba nganga ye kosala nganga esala kiss na porte na nganda. Oui. Tant on avant na ngingi na baba mon côté 62 na. Mais nyos toi na pourquoi? Parce que ba limite après on a eu la leadership voilà. Alors, maintenant on a que na ngola. Mais ko zonga la zonga mbalo groupe na ngezali. Naza ko travailler mais nazo qui malade mais vous avez bon terme na ba ninga no bon travailler na bango lelo vous avez bon terme te vous avez na ba position wana en tout cas la habité. Est-ce que depuis au sali baton a na Kinshasa depuis hier est-ce que ça peut na moi comme bali ba sosonga ba zo tala yo en tout cas
eza mwa passe. Oui. natalaki bolingo wana ntango nangi na hôpital. Oui. Ntango nangi na hôpital bato mosusu ayakotala ngai. Osali combien de temps l'hôpital? 72 jours. 72 jours, oui. bato bayakotala ngai lokola tito ayaki abano yanga ka bamama sasi asalaki sensibilisation na télévision. Oui. Na bamosuku bazalaki na minzoto te babodo bavi de loin baesobe tous ces gens là basalaki efort ya kotala nga mais baninga toki na bango na minzoto eza kaka tito moto ayaki mafura mpe ayaki toki na minzoto mafura mpe ayaki kotala nga bamisusu bon bayaki te da bagarda rancune wana mitema na bango tina so bagarda rancune eza erreur parce que moi je continue à bosser nga siko na producteur na baprojet na projet ya série ya blague te ya monene ya kilo ya poids. Ok, merci beaucoup et Papa Takinga et baby qui Papa Takinga azonga nsima te puisque tout le scénario moi kala tout ça moi bana meke mémoire ezali et olingi moi si mais papa moi c'est obligé yo tant ndimana ntango okufa bakunda yo nanu na se après ye likolo loko lingi moi si mingi ondimaki yango du coup papa moi ça yo okufa et comme si le cas ndenge boyokana ki bosala ngo okoti libule eza mokie babimisi yo le bio attaquer ngozonga nsima te mais kana ko so secret ngo ezaki nini Takinga azonga nsima te Takinga azonga nsima te na ko expliquer on a deux volets. Oui. Volet liboso yango bamoni na mokili motu nyonso nde etwali bon moko te azongaka nsima même yo ozongaka nsima te même cameraman azongaka nsima te toavansaka kaka mais eza mpe na bato mosusu omona azwi mpe décision marekile non oyo nakopesa explication mosusu akorekile te oyo nakopesa explication moko te akorekile seul okorekile ezali kaka Jésus obe moko nzambe. Mais tout le monde a avancé tili na cimetière yebisanga nani oyo atelema boti vine mbaza kaka non toavansaka kaka totambolaka ti na cimetière halte omoni moto nyonso toavansaka bon sikoyo na vole mosusu nakoyeba ke motu soki ozwi décision yebaka des oeufs liboso ezalaka ya bien soki ozwi des oeufs fo otangama na décision na surtout mobali soki adeza bingai namoni boye fo aza déterminé na décision na wana eza nature nanga caractère nanga eza bongo so na bina oui en tout cas c'est oui so na bina non en tout cas c'est non par exemple lokola lelo bobaki nanga bokoyela l'air tel air wana ekoki namoni ringa na baki na kobima na l'air boye l'air ekola nga baki na bima na bimi ntango na bibo naza quelque part bon nazoya siko ndenge ozongaka nsima ntango Takinga ozongaka nsima te ezalaki kaka mpona théâtre nde bosalaka to ezalaki mpena mpona vie réelle aussi mpona vie privée no mpo ozongaka nsima te to ndenge nini en tout cas ezalaki mpona théâtre mais na nature nanga vie nanga naka bongo ezalaka déjà bongo oui donc yango ka vie yango privé omemi na théâtre oui nazalaka bongo. Ok, merci. Président Mobutu a tout nanga question de tout nanga. Ok. Naibisaka inga bi papa nga na bongo. Nazonga simati. Ok. Nazonga simati. Soko nazana ndenge tozaka mabala na mama bana. Na lingi etango na sina lingi na lingi. Ok. Soko za na lingi soute to asali gafto kabo. Soko sina tiki na ozonge de soute. Ok, na tiki. Vraiment est-ce que quand on pense à théâtre à l'époque, théâtre à côté théâtre à l'époque, est-ce que ça qui n'a pas bon souvenir moko au Gardaki? Bon souvenir, pas mauvais souvenir. Oui, bon souvenir à l'Ibosé, comme on a le nom seulement Takinga, c'est la clé. Oui. Omoni ke na bomona kala mais le gola kombo na Takinga yadi yango zo permettre ngana lia yango ni permettre ngana vivre yango bato bazo fungola matoi bayoka po abi Takinga bamso baka Takinga mais amona Takinga te amona yete ayoka ka Takinga ça c'est musu ba yebi kaka akufa boye ça ka soute mais Takinga ye donc meilleur souvenir Owana et puis parce que je continue à vivre. Oui. C'est ça un grand meilleur souvenir parce que
nakoya mpe kokufa combien de fois na risqué na la mort mais souvenir nanga kitoko parce que Dieu m'aime parce que moi namipesaka ya nzambe à part nzambe kote mosusu nakomi mpesa eza te kote mosusu eza te okende moenzo otala kende boye mpo osala bo soki succès koya eya c'est vrai ça avec Dieu soki ekomi ya koluka bakozwa ngai te ata bacoli baseki basala nini mpona kota na nzela wana bakomona ngai na nzela wana te jusqu'à ma mort basuccès nyonso tosala kalakala ezaki eloko te ka nzambe mama eloko te yango na bato basala mpo ngai nasala succès eloko te yo oke koluka succès mpo fo simbakisi mpo osala succès bonga naseki yango ndenge nini mpo ngai nasimbaki eloko te mais bato mosusu bazali so ndenge nasimbaki eloko te ondima te tomona lelo baoyo baosala succès lelo eza fo kota na loge okoti mwa maison mo bosimbi mwa nayokanga bongo me ngai entuka nakotémoigne yango te parce que je n'ai pas de preuve soki bakotaka te ça c'est leur problème ngai nakokota te. Ok, merci beaucoup. Alors, mauvais souvenir, Ezali à l'époque. Mauvais souvenir, Ezali d'abord dislocation et Minzoto Wela Wela. Oui. Pour ce qui groupe Moko et ça qui succès ma casse. Oui. Succès ma casse, mais et et puis groupe Moko Mobutu Palingaki en mingi. Donc ça va éducation c'est qui ma casse na kate Minzoto pour ça arrive sur ma pièce non c'est Minzoto sala au moins ta pièce moi il y a bêtise parce que Minzoto on ça pièce on a monter pièce donc je monte dans monter pièce dans autre na kota d'abord ba parents bakolanda yango bakotala théâtre bokilo avandi na bokilo na ye mobali ya mwana na mwasi aye kotala bango pa boprojete pièce wana boza na mbetu boza na babimbi babiloko mwa bêtise tu vois ce que ça fait ngai nakoki kosala biloko wana te jusqu'à la fin de ma vie ou bien la fin de ma carrière. Parce que moi je suis pour l'éducation de la masse. On a véhiculé dans mon il faut éboter un bon et nous on a côté là bas monde wana non na parents sur le semaine pas nangai beaucoup nangai mobala moi nangai tala bata na TV et que beaucoup là ko dindana ako kokoya donc ngai je ne sais pas, je suis pour l'éducation de la masse. Ok, merci beaucoup. Et à cette époque-là, je suis au sala parce que vous êtes intellectuel. Je suis mais je préférais qu'il toujours que ça théâtre, que ça la musique. Oui, le quoi toujours le théâtre, oui. Est-ce que c'est un avantage pour bénéficier dans le monde de théâtre? Il y a un avantage. Donc, ngai na tanga et puis na travailler quelque part. Oui. Na repose exemple mo komoni ndako ya na comment ba benga salon ko na lemba au quartier a pensé que va jouer à Léopard. Bon na lemba so lemba ba benga nini kuna banda kuno so batonga kuna ngala pa mbatu ba diriger ba misala wana na tango wana société mo ko sala menga nazali ko contrôler ba misala na ko travailler dans entreprise parce que le quoi c'est petit nanga il faut laisser plaisir na ba parents nanga ba ndaki musique té après ça mon plaisir na continuer à travailler pendant 2 ans 2 ans après atali vie nanga ndenga na bota mandenge na kola ndenge na li nazaka na ba vraiment makamini na mutema nanga ipona bimisango na kosa nini la bimison la musique ou bien la théâtre. Oui. Donc est-ce que nous surtout ya kingai so tali ba théâtre nanga okuta place mon na ole la mingi. Oui. Otaba mawa banini na suka nango victoire. Oui. Omoni alors misalo ezala ke ko sama nango ezala nango. Mais mutum so ba sa ya don na ye eza musique don eza théâtre. On a ça me dit OK tu ne ataba ninga misus na musique. Bozi Boziana. Grand-père Bozi Boziana. Aki musicien na ngala mizoto. Oui. Nazo bango akosoba kolanda mission koyoka. Oui. Benzo Gambomi alias Bozi Boziana. Oui. Aki na mizoto. Oui. Ozomona. Ngai na ki
kobeta na ndenge na uti obeta beti na bambola Papa Noël na Madilu ba chanteur na vie qui ayoka na Kedos bango ba chanteur typique ngana sa musique de jazz tango ba benga Johnny Massacre na kobeta kaloka James Brown. OK. Maman James Brown. Mais Papa Takinga, étant que musicien, je ne sais pas ce que c'est, surtout moi, capter la moitié, moi 30 secondes, 20 ou 30 secondes. Ah, mais capter la guitare, la mienne. Parce que ma musique, koyemba kapela loko abademba nga cheni nga biloko ya bene ya passeport na ngai. Ah d'ailleurs faut accompagner la guitare. Il faut la guitare ngaza à 1 mètre à main. Na yeba guitare il fallait bo fungola ngai ke za na guitare na ngana sala kapela. OK. Donc là on a reçu un exemple takinga ke ake mobembo koluka mwasi pona kobala mwana mwasi oyo asepelisi ngai mingi na ye lelo pote na balai bokilo na zongi makambo mansolobi kaneto alezema enabambula yo koya tezako sugara na koyemba te Papa Takinga kana tezaki na mo ba geste mo à l'époque tozaka koyeba je sais pas ceux qui dans son bat bako se retrouver dans lisusu mo kaneto wana oui kaneto alezema nabambula yo ukweya donc elokoloka Vraiment. Merci beaucoup puisque dans ce cas n'était en tout cas et bouger qui pena Congo. Oui, c'est la musique que musique ya ngana ko sala na bambula na ba continental quoi. Par exemple, le porte du pénitentiaire bientôt vont se refermer. Voilà européen. Oui. Donc ngana ko sanga ba musique wana. La musique de jazz. Naki makasi na patinage maman. Donc naki makasi qui l'ont pas. Ça avec pas Coco la paix et joie. Non, namoni donc chorégraphie zaka makasi. C'est la musique de quoi ndule betara mon beta farité mon bona ponga na assistaka oui betara chaque jeudi mon beta farité mon ya mystique la salle ka moko na baladi ko pour kama vraiment mama Laura Chouma tu la que je les sali à passant moni biloko baki soki pa veta kinga zango bina kane tonte omoni kane tongo yango wana merci beaucoup Papa Takinga et na ça vraiment na sœur na moi za fan no makasi na Belgique maman Belinda Vancende que je les sali à passant a bien original soko kutana Papa Takinga mais quand on tourne les biso est-ce que ba plaisir wana mona ko sala biso ba koyemba wana do ba seneto no zo sala ya koyemba ya danse est-ce que lelo ba ko zwaka ngo lisusu teto ndenge nini na regite ndenge na sala guitare na ngawa ti vraiment fai na zana guitare wana ngala sala eloko moko bonga mona ngo kitoko otuna kinga sa mama na tuna bia ko sa so bilingi ya mko ya tango na te bani te oui mama Belinda Vancende ezala kami bo la kinga ke ake mopendo kodu kamwasi akobala mwana mwasi oyo asepelisi ngai na ye lelo otena balaye bokilo na zongi makambo masoloki ya ngai na ndimi yebaka bokilo tombola ngai ezali nazombaka nsima te bokilo kanisa tombola nezali wana biloko wana ya ntango wana sikoyo ya lelo oyo meme bato baza kuna na balabala meme oke oyo bame bana mike bawana lobango kaka engai ye oyoka oyembeli wango tato alingi aboma ngai nayembeli ye boye takomi koma ngai papoyo akoboma ngai
nakomi kobanga ye tatoyo akobomanga yaka yawe tata yawe tatoyo akobomanga eyawe tatoyo akobomanga etalala tikawago par exemple, on a été conseillé une émission, yo zo le banon na maloba, on a répondre à la mélodie. Ok. On peut poser la question moi-même si on a répondre à la mélodie. Merci beaucoup. Maintenant, tant que au Angola, ou est maladie, tant au côté hôpital, est-ce que ça peut n'importe quoi assister que financièrement, ou soit pas de besoin qui en charge, la pêche tombe sur cigar au vendre bien dernier. Mais quand on compte tellement les solo, on a bouqué. Yani boso, na commencé, jipe masamba, ya fondation, tokanisa asunga kingaye, na pesi menasi mingi, na honorable elesere, yende mutafitele kinga facture, hôpital, ande como susue, cara, va metida la cara, osue kama ina kufa, asinzabe, adinakike, nana kufa. Réponse à la kaka yango wana mama. Ok. Réponse à la Merci beaucoup. Papa Takinga, merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup, bravo et félicitations à vous, Papa Takinga. Et Papa Takinga, n'habitez na théâtre au bino bosala kala batatu bondo sala kala na ba o baninga bazo sala lelo o baleki bana bazo biya bazo sala lelo. Je sais pas différence nini parce que tout le monde ba théâtre kala qui est un peu édifiant mais lelo je sais pas bon pour nani. En tout cas, ça mon commentaire pour nazala commentaire oui et gozamo passe pour nazala peut juger bango gozamo passe oui. D'abord, non, la saga est différente. Et ça, nous sommes sur le théâtre. Et ça, on commence équipe à football, le local à Vita. Aujourd'hui, Vita, il y a un match d'équipe à basket. Oui. Il y a un terrain, il n'y a plus pas les lignes. Moi, je compare les mais pour un thème à exploiter, un message, il y a bien peu bazali raisonner bien. Oui. Bazali pour ne pas citer leur nom, mais majorité à côté na kati ya kobumba. Alors Isaka nini? Ah, on est comme si mon bon parce que pour ça quand ça monde théâtre peut-être ko yeba. Bon pour nga na monde parce que toyebi banda kalezalaka quand bosa théâtre papa maman na boklindo ucho le bana bavandi baota na bana mais lelo comme mon papa qui metti à côté na chambre maman qui atiki bano shot bazo pekisa bana batala ngote parce que ils a vraiment édifianté alors toyebi te ezaka nini mutu et commander wana elo ne sala ki ba koma bongo bon pour nga na koloba elo sala bongo ezali koyeba mingi omoni mutu aza komikumisa ye moko mpe amimu aza komimona ye moko danse azomona ke ye moko azomona ke ngana likolo nga eloko wana morke nde fo tuna baoyo baleka wana bango biso ezalaka ndenge nini mpo balingi oyebi ke lelo oyo soki otelema na majorité ya bato bakomi kosepela su mingi na bite théâtre nyonso mais bakamati biso nyonso bato ya théâtre na ya malamu na ya mabe nyonso bati biso na saki moko bango bamibomaka bango balinganaka te bango babokanaka bambasu ata kuti osalaka dongo te mais batimaka na libulu moko poni babengaka bato ya théâtre balinganaka te basalanaka mabe alors mpona tosoigne image wana il faut quand même baoyo génération ya lelo
se référer na bakulutu akala bafanda bakulutu bilo ya bozala ndenge nini parce que biso nga zolonga na ketie pa ndako ya vie ebale mondial na kena ndako ne to lié to meli tout ça to bimpe to tamboli na kena kolonga na ke ba vie kwedi donc to ça se fréquenter tout ça ko lié to ko bangeza ti mais lelo comment acteur mo ya groupe moko boye akena ndako acteur ya groupe mosusu et puis tout le monde a lelo na monde à théâtre bakomo kufa trop ba star izaka bolel bolamu ki star nganda kufi bolel bolamu ki star nganda kufi ba artiste comédien surtout dans zolobela to éviter ezaka nini en plus na polémique et tout trop dans monde à théâtre to éviter ba wela ka nini jala ka nini mais quand on contexte balandi na biso ezali kozanga koyeba et puis mutaza koyeba ko s'autogérer naza na kati ya art ya théâtre na moni oyo akufi ntango pa oyo kuna akufi mais fongo moko ya mitala ma ekoko matour na ngai elingo banini siko fo osala étudier moko o raisonner juste ça nini soki nazaka dans le na tambolaka na mabe donc na sale fo na longa na mabe parce que lokola ya akufi peut-être ye paleka na mabe ngapi na moni mabe wana ngapi na zo konene ngana ta msunga pe tour na ngoko ya mutu mayela ko sa nini akobendana a changer modèle soki kaka ozo ko sa ka bien wana ye pour mon théâtre lelo yo et comment peut qu'il y a ngas na théâtre mutu moko ya théâtre jeune moko bo na zo te yaye obi vie wana pe na bino abiso pe na biso mage mususu donc carrément na bino que génération yo eza na malédiction génération perverse donc génération a perdu. Mais je dis sur tous les plans. Ça, je le dis, excusez-moi, on s'attaque à la binoté. Même vous de la presse, génération actuelle, il y a différentes générations. Il y a l'époque, il y a le concours sans pour, la génération, c'est différent. Vraiment. Le film, tout le monde a dit, le film, on a dit, clique, on a compté, clique, on va se reconnaître. Et puis, au moins, la journaliste a provoqué polémique. A pas polémique pour y aller ça la vie. C'est pas alors, bien. conseil nous couper sur notre modèle wana. Étant que conseil nous couper sur notre étant que icône dans monde de théâtre. Conseil nous couper sur notre modèle wana. Au moins, n'ingai na longa na na ba icône. Na la koma ba benga ngala kansi mingi ba yebi ancêtre. Ancêtre oui. En tant qu'ancêtre mutakala. Conseil na opesa bango ba yeba nzambe. Pour so so binza ko bangi nzambe. So so bangi nzambe. Yeba ko komi dans les bons. Quand maman a film ba beti comment la film ba beti film ba na correction. Quand on école ba peso punition ba fuka monsieur comment te ba lingi yote ba za ko luka zo dans les bons. Quand l'état a sali prison ati prison bon mabati prison ati en pour à l'action que non tala ko saka boite ce ko seli ko kota ko souffrir tant nzamba ti aba enfer ponini ko tika mabe ko saka malamu soki ba toucher kana ba point wana na basi ba kozonga dans les bons conseil na ko se bango yango wana biso na biso dans cette to zape koleka bango te mais que l'équipe bango kaka na expérience yango tozo kama tango to ko pesa bango oya alingi azu alingi ti atiki on n'oblige pas mais cela dépend fungola nga motema na fungola nga motuna yo na kotso makamba kitoko eko memo na nzela okuma na ba âge na biso omoni ba mso wa kufana majorité baza ba moins âgé oui moins âgé ba mikolo ba kufi mingi mais ba jeune baza kufa mingi mais kuso ba mikolo lokola ngale lona na ba koko mais je continue à vivre et je suis fort parce que na tambola bien voilà banga nzambe na bot na respectera ba boti na tosa l'état et nous sommes quoi na opesa respect l'équipe na opesa respect à réciproque na c'est ba l'équipe ba yedinga na kana humble na ça orgueil pour na ni so ki na sali le ko ponga na danser non le ko na comme na place songolo yo fo le cap pour comment place à quelque part au côté les comme dans ça montagne au moins le ça qui mauvais donc tu as mal semé au côté na mais ngai le ko na sema qui bien
nakobanga te nakotambola bien na leki. Merci beaucoup papa, merci beaucoup toujours chité déjà. Je sais pas si cause na moi liloba moko okoko tinda na gouvernement na bakonzamboka na biso soit na bato nyoso bazolanda biso partout dans le monde par rapport à misala oyo sali na théâtre. Net moi dernier mot liloba sukoko pesa na bato wana nyoso. Et cause anime. Et puis ce numéro de téléphone ezali okopé ça vite vite pour ba retenir. Ngai eloko nakobaka sina loba tena na bakonzi nayebisa bango kaka nga te basunga nde bato oyo basalaka navai na ngola namoni makambo yango namoni penake baza kosunga baancien parce que bana lelo so amoni ke ngai naa na lopango na ngai naa na voiture na ngai naa na vie na ngai bien stable batala bi na apesa l'état mwana mpe kozala na courage ya kosala mosala ya bino ngai mpe plus tard l'état kokipe ngai ndenge bakima bapere bongo bapere baza na basouffrance bapasi yango wana ezomema bana na kati ya banzela ya molili mpo nini alingi azwa mpo ayebi ke l'état kopesa ye te tika nazwa na ndenge na ngai ezokotisa ngo na mobulu yango na l'état abwaka liso atala baartiste mpo na numéro na ngai songo benga ngai obenga na plus 243 89 69 54 509. Ok. Plus 243 89 69 54 509. Wana ozutaki. Ok, merci beaucoup. Mais nayoka ki olobaki vite que ozozo Angola. N'habite Angola ko noza na numéro sale la katonde ni ko pesa. Na numéro sale la mais tellement na zuta bela na bossa numéro. Ok. Mais ba ko atteindre ngaka à travers numéro yo. Nandela WhatsApp. Nandela WhatsApp. Ok. Comme ça ba ozwa. Ok, merci beaucoup et je sais pas ce qui moi batumi balemi cette baza ko saluer ko pesa mbote. Je sais pas. Na pesi Ikete elumbu na États-Unis na pesi mbote na mama colonel B. Mama colonel B na pesi mbote na Claude Kazadi na Canada. Na pesi mbote na Moteyo Gi na Canada. Na pesi mbote na bana na ngapa ina so bazali bana ona boti biologique. Na pesi bango na so mbote Judith Taki Gosse, Nancy, Murphy, Pierre-Trick, Chancelvi, Plamedi, Vodina, Digra. Na pesi bino surtout mbote bana nanga sikana sibino na pesi ba artiste nanga Angola mbote artiste nanga pe ya Congo wa mbote la bango na bato ba yokaka toli malamu oyo balingaka ngai na pesi bango mbote na lingaka pe bango Nabino va jouer à la presse. Merci beaucoup. Mais Nabino. Yabiso podcast. Pardon? Yabiso podcast. Yabiso podcast. Na pesi kono na mbote. Président Boss Life. Boss Life. Mbote ou pas Takinga. Et ou pas ancêtre Takinga. On a tiré le bobo, on a pesi on est mbote. Mon différence. Je dis à tout le monde, bon, mbote, mais on a tout le monde pour le second dit boss. Merci beaucoup. Yeah, merci beaucoup, merci beaucoup, merci en tout cas. Sans oublier la Dikopo, parce qu'il y a hébergé Ngaya. Ok. Et Sikanaï, merci. Ok. Merci beaucoup et on est aquí en centre taking à Kande Bout Kolanda, papa taking à Zonga à Simate. En tout cas, ba fan nanga nyoso, ba tout nyoso et yabiso podcast TV, obolinga chaîne yabiso partout dans le monde bisika bozali. Wana ezaki malobaya en centre na bino bolinga mingo bolela na kombo ya papa taking à bino mo bochili kolanda do commentaire ko tortie zate. Bino boza ko luka e alaxi atalisi bino ki bisika ya wuti bisika komine bisiko ye azokende. Atalisi bino parcours na ye je crois bien boksi ko comprendre. En tout cas édition na biso e komine nango nasuka. Oui, ezaki kanga votre humble servante Prudence Ngembe, la petite osée à la taille acceptable autrement dit original et na peste na remixé bino sto botika ki makamboza o sala bo disposer ki tona bino pona kolanda édition
na biso ya mokolo lelo yango tokomi na biso na suka na profiter ko remercier mon boss live na remercier pesi kozali pourquoi pas Mama Laura Chou pourquoi pas le monsieur King babi on caméra makasi ya biso podcast TV na Londres en tout cas na pesi ba merci à toi na pesi sou ba mbote na ngai pa ya papa JC ko du tout comme quiza pourquoi pas papa Play Maya na pesi ba salutation na biso kozali Mama Belinda Vansende en tout cas coup de chapeau à toi maman et édition na biso et comme na suka na pesi toute mon équipe technique ba remerciement ba salutation bisika bango bazali pourquoi pas papa Takinga ancêtre na monde ya théâtre merci beaucoup papa na ton au disposaki pour na koyamba biso ya biso podcast TV merci beaucoup maman Olimbisa parce que ça yango teza lisumu oui au monde orchestre betaka chaque jeudi oui hein oh ya makiza ba makiza ya solo en tout cas la pesi bango merci mais pour na assistant na ya ba kotala ka bango OK alors na pesi bango merci na geste ba sale ngo ba kemoni ba artiste surtout ba artiste musicien solidarité oui ba sale nga geste pour na beta mo muke quand même eloko leka moi bien vraiment la pesi bango merci mingi tous bango ensemble jeudi na fête yao merci mingi na responsable na bango oui bango penande bazongisa ngai grand magazine quoi pour nga fanatique ya vieux d'alliance ya kosakana te OK vieux d'alliance fanatique alors malgré ça soutien na nzela orchestre oyo na pesi bango merci mingi. OK merci beaucoup alors n'oubliez pas de vous abonner massivement boss abonner l'édition bonne Sabino nulle part ailleurs kaka na ya biso podcast TV alors l'édition biso so s'appelle Sabino bozanga te ko mettre ba j'aime na bino bo like tout le temps bo partager pourquoi pas bo s'abonner et le réseau sanga passe bozo tala mais bozo s'abonner te bo s'abonner merci beaucoup bye bye. Matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemezate moi misale monani linga kolobezati outi musika esasa tokomi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way to a begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemeza temoi misale monani linga kolobezati outi mosika esasa tokomi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemeza temoi misale monani linga kolobezati outi mosika esasa tokomi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati